Coucou, bonjour, 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 bonjour. Ah, mbote. Umulile libanda moya, nzamba bolingo, nzamba bimise biso moya. Bata kishasa bosi kabiso susu oto zaka na malili, bomoni moya. Nzamba bimise biso moya, to pesa merci. Ngai babino mameli ani tu na pesa bino mbote bele. Boni boza bien. Ngape naza bien. Nzamba wasa la grâce, lelo. Mameli ani tu, toza na kati ya elubu na biso teke elamba ka ndenge to mesana. Bien manger, c'est le début du bonheur. Et tout ce que nous lamba to mesana ko lamba. To lamba kaka. Confinement to ça ni. To lamba Biso be makusa boni bien, est-ce que vous allez bien ma vie, est-ce que vous allez bien? Na pesi bino mbote belle. Coucou, bonjour. Na sali bino bisous parce que na yebi ke botala nga ko bolinga. So bondo linga nga te mo botala kati. Donc loko bolinga nga ya mo botala na sali bino. Na pesi bino bi poe. Voilà, on va faire maman ya niti yeyo. Dep to mesana nga na bino kokutana na masolo, to mesana kokutana nga na bino na makambo makusa makambo kolamba. Ndena bakaki on apprend tout le jour. Donc il y a mille et une façons de faire à manger. Mouton ningi na osela biloko na ya kolia. Ba va to kota na masolo, mameli naza ningi na cheki madesu na nga na moto ha. Naza madesu na nga cheki na moto. Leo to olia madesu na biso ya ba madesu na biso ba zombo. Ponga na muzombo. Leo na olia madesu ba zombo. To olia madesu na biso ba zombo lelo. Na sikola ki madesu na nga bi na chango ezotoka na chango matungulu. Na suki selika awana. Na yebi ke mingi soki muto zoloma madesu tolinga otokisi madesu osali sauce na mopanzi obwaki me biso bazombo sikoyo tolamba yango penza bongo te biso bazombo leo tolamba onenga bazombo madesu yango wana na chonka matungulu ha na chonka matungulu pamba eza madesu za compliqué te na chonka matungulu na bwakela on a la céleri te soki la céleri na bwakela mo pe céleri le quoi céleri zate na kaka un peu de poireau. Ma colle ma bon quoi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je colle ma boko, la pangoussi en haut. Je colle ma boko, la pangoussi. Ma boko, oh les alliés. Tout le monde a joué dans la version que la on a 4 aux poireaux. Sinon, je colle qui on a 4 en haut donc. Ma boko qui en haut un peu de poireau na kati ya madesu ko tia soka moi sucre moké. Pas beaucoup, un peu de poireau na kati ya madesu. Tomate na nga na okalinga te. Oza tomate pelé, na tia on a concentré moké o etikala ki eza pelé. Na tia tomate na nga. Dans le madesu. Tia tomate na nga na madesu. Oza madesu ya biso ba zombo. Kuna che mafuta mbila. Acha mafuta mbila. Pata madesu. Voilà, acha mafuta mbila. Madesu tie toka na cheka mungu te. Le quoi na sina mon que c'est toki bien bon ce qu'on a ça nini. Un peu de mungu, pas trop de mungu parce que attention hein. Un peu de mungu. Pas beaucoup de mungu voilà. Voilà, machango etoka. Pourquoi mungu ekoi ya na penser mungu na ekoi. Oza kolamba oza kokansa. Voilà. Madesu na biso ya mwana eza na moto. Lelo to lamba viande. Oza na viande ngolo. Viande na biso yango wana eza mouton. Ya viande na mouton. Viande na biso yango ya mouton. Viande na ngana sina sokola ki yango so na sumi biloko na bomba na sokola ki yango mais loko bomona kite moni ba symptôme bazanga to ba mama ileni tu cheka viande na ngana moto de mona sokola ki yango te na boke on ska mama yi na ka même il fait bomona. Viande na rose. Viande na ngana mouton na sina sokola ki yango très bien. Sokola ngo de susu. Oui, mais biloko tama hutaka na ba boucherie, il faut toujours kosokola ngo. Ko biloko ska ba loni yango, ska ba salili yango nyoso oyebite. Oya ka to atunkola na mindele te, ba zaka te liboati na moto mbala moko te. Sokola ngo mama.
On ne sait jamais. Moi, je corona n'est pas motile. Tu es évité, hein? Viens dans la mon maï parce que tu vois là lolo. Et ça vient bien bouillon. Donc, la chango maï. Viens dans la chango maï. La chango maï la viande. Na fini ka moi muke po anatana na sani ni na kata biloko oyo ekota na kata ya viande. Viande nanga to lamba ngo lelo na makemba et puis na pomme de terre. Là le quoi bitoto ya ba dinaland. Do makemba na pomme de terre, matungulu ai na nini na dakatine mwamba. Ya biloko to lamba la viande lelo. Alors on a la viande nanga na moto nazo tiango biloko nyonso na bani na matungulu. Tout moulou. Hey, musique. Je ne suis pas moi, c'est ma vie, maman. Non, c'est pour la adoration, la louange. Yo, lele, yo. Mon ami, maman, allez marquer le but. Marquer le but. Wow. Maman, on a la marquer le but, ça m'a sentiment. Moi, on peut le corps le but, on peut le sentiment, le quoi, yo, hein. Tu connais la musique. Voilà, musique est en gros touché. Musique est voilà touché. C'est important, ça aujourd'hui, moi, louange d'adoration est important. Tu dois aller dans le maboko ya Nzambe. Olali olamuki opesi Nzambe merci. Otikinda kona maboko ya Nzambe bomoi na yo, mobali na yo, bana na yo, libota na yo. Maboko ya Nzambe. Ça Nzambe. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège en vain. Ambia vinanda. Sobongwanite. Matungulu yango na chena kati ya viande. Matungulu. Bata viande. Poireau. Un poireau. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso surtout. Tout le monde soutient. Ah bon, c'est nos fêtes, nos baillés, et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons sur le premier anniversaire l'église. Maman, ni toi, ça. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence.
pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Nous tout et le côté, si maïwana ne se roca, au candet au temps, madé c'est ça, ce qui est belli. Mais au cas où moi soupe quand même, mais pour amadé c'est kanga matewana. Les amadé c'est ça moi. Soupe na mais les autres toka dans mon caca. Si qui a monté au chalou tout viande de pareil. Voilà. Viande de ce les autres toka dans mon. Viande des autres toka. Si quoi on a cha moi cube hein. En viande. En tout cas, madé ces autres kaka et qui na robela ce qu'on l'a mabilo au moni et comme il peut ça moi mai wana suka soso na boy ba ki kala mi te sa nene et robela ce qu'on moni au l'a mabilo ko mai ezanet exemple net boy moni mai ezaboy il a escrit bleu ozana à mobesu so bleu ko mobela ko mona mai wana pe sa nene o changer ce qu'on awa todo ke ndoko cha tomate et ce bleu que ozala bouillante ezablo bakalinga te oza tomate pelé. Ça nous fait un peu de concentré, beaucoup de pelé. Nous avons pas de tomates belé parce que nous avons moins bas. On a besoin de tomates belé. On a coché la volute de la viande, nous avons grafté. On continue dans le toka. Voilà. On a besoin de rouge. C'est bon, tomate et tikali, toujours bien conserver les choses. La chaîne africaine. Ah, mon gars, vous savez, le mot pourquoi vous le mettez. Si on a mis le mali, on a mis le carole, la pixel, la carole, la bio, comme le peu à mali était. Voilà, mon évanda. Et comme un moto pour la mine. Voilà. Voilà, c'est bon, la tomate. Bon, remarquez que la tomate est militaire. On a ça pour ça, sauce rouge. Là-bas, il y a un bouillon. Et puis, le coin, on a retiré un peu moins de banane. On a besoin de tomate rouge. Na tike to kana ba bon ça ko makemba nanga na ocha pe mafuta tende na lobaki eza mafuta te po mouton ana mafuta na ye na ocha pe mafuta te na kata pomme de terre pour na dacha na kati ya tout en nous madesu nena msa bino madesu na biso ndeto badola manande to sukisi na chango mafuta na chango lutu tena avec soko moni madesu to biloko lambi e komi na mai ya boy mafuta sali boye ba kesadi ne biloko na yo ebeli moni madesu na biso bazombo yango ma fille divine moi ça Jonathan au moni madesu yango ya bazombo ya ma chérie lelo moni la lambi yango jona baki mamola kisakite yango divine na ngai moi ça Jonathan embrasselenga bakoko madesu yango yo madesu ya biso bazombo yango ya mafuta mbila omoni lutu ya biso bazombo yango na mafuta mbila madesu na biso ebeli tokanga moto makangi moto tolongola madesu toye na viande omoni viande na biso ndenge komi ebandi kobimisa ba mafuta na mopanzi boye mais jeune fille bona na makambo deuxième maman vient de toquer comme il peut mettre la robela pour mon nemba foute ba dobi maboye et là que ça qui calamine te vient de ça nene et kolemba et kobela alors le quoi la viande toke no chamo makemba na ba de bongsa makemba pour to tchana kata viande alors baki que viande to chamo pomme de terre et puis to chamo makemba ya bitoto ya ba dina landu dina ngolo ya ngoto ke de lamba pomme de terre yango na sokoli yango pomme de terre na rocha mingi te c'est la quantité ya viande ce que mono tia ebele okokocha ndongo lingi pomme de terre aza makasi te pomme de terre aza pete makemba pa mubesu aza mo makasi par rapport ya pomme de terre alors na sokoli maboko
ndenge topesana nasibi likemba pe lokola eza poso yango mpe tosali nini tosokoli mpe likemba na biso lokola mpe eza poso tosokoli mpe likemba na biso mpo maboko ekosimba tu likemba na kati kuna tosokoli mpe likemba na biso yango oyo après otali basalaka makemba kemba basalaka yango boye na biso bayombe biso bayombe tosala makemba boye so bayombe tosala makemba na biso boye sali makemba boye biso bayombe nde tosala makemba so bayombe tosala makemba na biso boye monde tosala likemba nde tosala likemba akutuna bezo cango na mai te nde tosala likemba boye oyo eza bamama bayombe ndenge balakisa nde basala likemba po ngai nde naza deuxième mama ngai mpe na bamama na ngai o mpe balakisaka ngai bota nde basala likemba sala yango boye donc ntina makenja estce bamuza basala likemba boye matiti na mwanza nayebi te so bamuza basala likemba boye bongo yebisa ngai na biso bayombe nde tosala yango boye eza spécialité ndinga langa biso bayombe tosala makemba boye sala likemba boye elakisi ke osukoli likemba nde nasukoli likemba na nga nafungoli nzungu nasali nini natia likemba na ngai mpo likemba efeli bela nzela moko nakati yango en 3 nakati yango en 3 natia yango na kati ya na continue likemba nasukolaki yango oyo bana na ngai botalaka oyo eza kotela melimo facile botalaka ntango mama azolakisa babela mwana wa motu wamofa wa telesha elakisi so baza koteya mwana moto aza na bomo yo oyo okufela sala nini tyama to oprofite na conseil wana ngai deuxième mama na bino azalaka na esengo mingi ntango bokomela ngai ke mama première mama aza susu te asa atika mokili nakoma kolanda oka deuxième mama nangi bokendaka bozalaka bie na mabala bopesa biso lokumu bamosusu komona mwana mwasi memba 25 ans ebosala semoule te mbala nsima baona babite kute kuna lesemno nini bala basemoule parce que eza na mama mo apesingaka po ayebisinga mama nitu mwana ma 25 ans ayebolamba semoule te po nabi ayebolamba te po aza na volonté te po alingaka te likemba na nga kata yango en 3 songo kata mike mike ndenge yo moko olingi balobi te landaka nde mama nitu asalaki te okoki mpe koameliore mpe na ndenge na yo osali mpe na ndenge na yo olandaka ndenge mama nitu alakisi te mama nitu akolakisa yo base yo mpo ochange na ndenge na yo mama nitu akolakisa yo kaka base yo mpo ochange na ndenge na yo ngai mpe mama nitu balakisa ngai mosusu kaka base ngai mpe na change na ndenge na nga on apprend tous les jours il y a mille et une façon ya kolamba ya mikolo babangeli puta moko mikangeli ekeseni wana eza maloba ya mikolo elikembo kaka moko esokoleli mpe ekeseni oyo eza kosukola likemba nde biso bayombe tosukola makemba sukola mpenza likembo bali boye sukola likemba nao bien sokoli mpenza likemba nao bien oza so na ntina kotyango na mai te mpo sokoli yango deja nasala so ata moko so ya suka mpo ngai aza na posa ya kolia makemba ye kusuna bolongo bien mulami mwipe Yesu ajinanga mulami mwipe si wewe Yesu lemoni vient na biso yango ezotoka ekotokotoko vient na biso na makemba lokola nalobaki ke natiaki liboso makemba parce que makemba ezalaki makasi makemba na ngai yaki mobesu yango natiaki yango avant ke natia pomme de terre lokola eumelaka te
Achaki boso makemba. Makemba toki nanu. Siko na ocha pomme de terre. Donc makemba na biso. Ebela kalate ya mope. Siko na ocha pomme de terre na kata viande. Ocha pomme de terre. Donc la chepo. Okoki pe kolamba ngo. Olami no ka viande na ocha ka pomme de terre ya pamba. Okoki pe kolamba ocha makemba ya pamba. Mais maman il est ni tout. Asepela ki alamba viande na makemba na pomme de terre. Maman est venue se faire la baboye. Maman est venue mon gars, c'est là papa mon frère mon gars, bambote na ye belé le bana e. Nazo c'est là aux amateurs qui dans l'adoration hein. Tout le de quoi adorer. Maman est venue mon gars. C'est là papa mon gars mbote belé. Maman Chantal na Irlande. Maman Chantal. Na moni obengi bengi na maman. Na rappeler ko banga te. Maman Chantal a dit blanc. Voilà c'est bien na muzombo. Na mono bengi bengi ngai na rappeler au bangate. Je te rappelle ma chérie. Au même la biso yango on apprend tous les jours. So ko za na ba tu na yo oyebi musala olakisi pe pour ko loko kufa so ke na ba tu na wana nyonso. Na ba tu se ngale na nexa na bo etete. Biso eza to za ta. Tema moteme funga bala ngope me poto banga kalife na nyo sa tete boya kalife. Za motema pe menza ba sa na pambola yo. Bloco na biso ezotela tuko ezotoka to tika na touche na biso asuka touche na biso asuka eza nini kala te to kocha mo mwamba mungu ezotoka boto eza la pomme de terre sadi pomme de terre pe lemba avant ebela ezocha mo mwamba il faut que zo attend ya kolamba koyeba kolamba eza bien esalaka kibo mwasi ezalaka vraiment malamu yambi bapaya au servir bango balie bien ça fait du bien ça fait plaisir eza que moi si okela na ndako libala okiyambi babokilo na ona ndako okolesa babokilo na opatite olesa babokilo na oka sondeni to ebi ah bokilo na ngala sala biloko malamu osali kwa biloko aboye ochina mesa babokilo balia babokilo basala ni basepelaka boyeba ke eza na bato nyonso soki papa to mama babalisi bana na bango yo mona mo soki na libala il faut ça la fierté ya baboti na yo il faut ça la fierté ya famille na yo il faut ça na comportement moko ya malamu esko okei basepela na yo il faut ba kolamba babokilo no baina na kolambeni bango balie bien baba en tout cas mona na biso koza bala mwasi il faut oyeba ko respecter bango baba en tout cas esika mama bokilo ngata za bokilo akomi ko tsholo ko loza mwana naye alongoli bokilo atcho mwana naye mwa likamso avance na tunana na bokilo na ngai na tunana na mwana nga mwasi mobali na okoko ndo kofundo ba parents oh botala mwasi nga ba bien bokilo na biso ko simba te pardon tonton comme ko simba bokilo na biso te pona nini parce que au sol extra bokilo no ba bolam eleki ebele o lesa bokilo no ba bokilo bakana bango difficile te ya ba jeune finala bokilo la mbela ye kaka malamu bokilo respecter ta kwa libala na yo respecter mobali na yo respecter famille pa ibabale yo pesa bango respect zala moi c'est ba kokanga munoko moi c'est rapolo polo mabe mutu parfait na mokili azate mais mutu surtout ni ba caractère na ye ndenge azale mutu so ba comportement na ye il faut que le ka mabe ko tika ko zwa ya malamu au deuxième maman na bino boye préparons-nous pour le mariage na sepeli mingi parce que na auto un message moko à jeune fille ko melinga ya lobi na maman je ne suis pas encore mariée. Je suis en France avec toi. Je ne suis pas encore mariée, mais je suis en train de me préparer par rapport à tes conseils. Je regarde tout le temps tes conseils. Là, je suis même devant ta vidéo, je suis en train de te regarder. Je regarde comment est-ce que tu fais les petits plats, comment est-ce que tu fais à manger, comment est-ce que tu me conseilles la façon d'être dans le mariage. Je pense avec tes conseils. Moi, dès que j'aurai un mari, je pense bien que maman, je vais réussir bien, je réussirai bien mon mariage grâce à tes conseils. Je vais essayer de tout faire pour mettre en pratique tout ce que tu es en train de dire. Merci ma chérie. C'est bien. Il faut que vous ayez un koyoka. Oh, maman, baza koloba. Ce qui maman baza koloba, il faut koyoka. Mon ko mukole lumbaka solo mais et doba mambo kitoko hein. Quand nous naza ali to abo. Moni a tili nezate. Mais makamuta na munoko nga. Ezaka kitoko ezaka elengi pe esalisaka. Tous la gloire est belle. Voilà. Bon, mon itinéraire, c'est le seul comment qui est en belle au monde en Okarana. N'est pas kotoka. Au monde en Gati, maïs sanini, maïs kiti. Donc, l'eau on a vu ça au monde. On a vu que sanini et belle. C'est comment qui est le bel aboye.
Comme une étape à souka, on retient mwamba. Mwamba pe maman na lobi te ke lekisa mwamba. Mwamba pe na lobi te ke lekisa mwamba yango. Voilà, tiens, mwamba yango na tia pa ona pembeni na fini yango na boye. Bato moso mona otie mwamba okoti ka bongo etikali bambuma mbuma mona mutale teka ateki mbuma mwamba. Ngasi ko na teta na linga bongo te. Mutoko ale ateta mbuma mwamba. Non. On a tie mwamba ya mwa moto mukie. On va tirer da. Na fini mwamba langa. Na kati ya mai. Mwamba langa nya se pardon. Na fini mwamba langa bien. Maman ya moto mukie moi au tiers comme mwamba langa pardon bien. Ko batu muso mona tango longola ka mwamba boye. Otoki otie. Soki biloko baluki bien te soki moto ali alie vraiment mwamba ya munene na mona ko c'est pas bon. Bomoni mwamba langa yango. Na sai nini? Na chesko na kati ya biloko. Na che mwamba mais na che mwamba ebele te. On a besoin de ya nguba. Mais na bite que ezala ebele. Mais tout dépend fait hein, so moni ke yo linga pe mwamba mingi, okokino ko cha mwamba na ebele, ça ne dérange pas. C'est comme tu veux, chacun son choix. Mutu nenga lingi, là na ko ba la biloko na nga po esangana. Po mwamba na nga asangana na kati ya biloko nyonso. Voilà. Anisi yango bomoni. Makemba na pomme de terre na viande. Vous avez la soupe qui au moins makemba ebeli déjà. Viande pe ebeli. Toze là, biloko toi on a besoin de sauce. Toi on a besoin de sauce za de kangama non. Toi on a besoin de sauce mwamba na chena ngaka mwamba mingi te mukie kaka. Ere kotoka esa nini ekokanga kangama na. Biloko na biso feza na sauce parce que makemba ce que ça makasi sauce ezate okolia ngo bien te bandokanga wana mbongo c'est pas bon. Il faut biloko eza na sauce pour lia ngo bien mettre aux 5 minutes. Mwamba ebela avant que ça nini. Avant que tu quittes ça on a sur la moto. Donc là on va attendre au moins 5 minutes. Pour que ça donne sur la moto. Non, tout à bon, on a dit ça. On a mis que on a tout à aïe. On a pas cousou hein. Tout à aïe pour la cousou. On a ça pour ça on met la moitié toté. On a ça néné. Ça aïe là. On fait le aïe. Nature la moitié nanga infusion moko allez nature mo mai nanga moto ce que on met la bonne mais maintenant on va blanc bololoté on va pas la sucre on a tout ça on va checker pas la sucre pour te mettre la main là bon on va par rapport à kosu sinon on est dans le merci. Ah, ebela, ekota bien. Biloko na biso ebeli bino mongo ta ndenge ebeli. Biloko na biso mo ebeli. Nena bak feza na sauce na kangi moto. Parce que na solo ko bele se bimi. Yango yo na che lutu. Voilà, na chata na nini. Biloko ebeli to chata na sani. Soki ata babokilo bayebo olambi bo servir bango monte babokilo ba osepela na mwasi na biso abala mwana biso abala mwasi hein les mouton de la lobette na bien c'est du mouton pour ça on a la viande de bœuf. On s'en va dans le tabac.
Nenga la sali yanga la mouton. J'aime beaucoup les moutons. On a sali yanga la mouton. Il faut eza na sauce. Parce que makemba esenga na sauce. Wajaka makemba wakakate kukamula mungongo. Makemba esenga na sauce. Ah, Jérôme Bouy. Moi, on va lire la lenga vidéo. Voilà. Bilo que beli. Bilo on observe moi. C'est pas la mission là. Il y a moi ce so la mi boy. Ta mususu chérie na comité. On finit qui na yo. So o cheli mbali boy na mesa. Si tu ba mbali bazaka, alingo mela moi iwaka na ye. Ta musani ko mela moi vin na ye. Et musani ko mela moi pour papa azarati. Amela moi kwa moi moto. Moi moto bo comprendre ka moi le to ka poto moto wana. Si papa me moi le to na moto. Pour ça opimele na ndako akimela moi libana. Vin wana so opimele na ndako asali hypocrisie akimela libana. So papa linga mela vin na ndako pesa ya va mela. So linga mela whisky na pesa ya mela. Mukula kotika kozala na makambo ko imposer mutu te. Lokola ngana mela kateli pe ko mela te. Lokola ngana lia pe ko mela te. Wala comme dictature même nzamba atikeli biso to zaba. Atikela biso to sala choix. Nzamba la bi Christ a dit, il y a deux chemins, la vie ou la mort. Mais moi, je te conseille de suivre la vie. À conseiller, mais à obliger mon touté. Donc, il ne faut pas obliger les autres. Oh, t'es 20, t'es comme la 20, t'es comme t'es, c'est pas comme la 20 au whisky. Et puis, ça y est, vous savez, le bout n'est pas allez, vous tirez moi 20, et t'es dans mon whisky. Avant, à ce moment-là, vous là, mais à ce moment-là, c'est quoi, là? Maman, faut te méditer, hein? T'es dans la rue, mais qu'est-ce que c'est? Nake vana na ndako na ngana sina lami na ngabwe mikolo pe coronavirus mutala na maninga zati confinement na ye so na bandi donc on a sisa na kolamba. Ah, je suis chez moi tranquille muto déranger nga azate confinement pe bakoko mikolo pe moyeba ya ezate ene na Inès na Christian Toinette na Joyce moyeba ezati suko so za mo temps libre na yo ko vendre la internet te ko vendre la Facebook te ko vendre la YouTube te. Il y a un temps pour tout. On va vendre YouTube aux ala moment mo osani ya kota théâtre au seki wana moment mo otala film au seki et puis na moment moko ya ko sa nini ko yekola liloba ya Nzambe, la parole de Dieu. Parce qu'il y a un monde, il faut que la Bible, tout c'est sous la rande d'ayango. La parole de Dieu, au vent de salinini, ou du moins, l'éternel est mon besoin, je ne manquerai de rien. Hein? Devos Moussoba. Pas de Devos Moussoba. Yo, il y a un verset, on a dit. Embrassez les maman Guilaine. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un autre. Bakomi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous avez un Nzambe, vous avez un loko mokote. Vous avez un libala te, vous avez un kobota te, vous avez un musala te, vous avez un bongo te. Si vous avez un tcheka mote, vous avez un Nzambe tata. Mais, il faut tambola correct. Il faut la correct la vie. Ne fais pas les bêtises. Vous savez bêtises parce que Dieu est là. Non, Nzambe les montos sera pas bêtise te. La vie, il faut qu'on se contrôle. Il faut qu'on se contrôle. Ah. Bon. Donc, bien, nazo mela te na ngai te na otika lo banza mete po ba beninga non libu ta beninga abozela muke parce que nga na tango na ngina méditer na so na sisi méditation na tango na bible na ngai nazu ona ko kikozwa sima na osani na ko rappeler muta beninga entre temps na mela te na nga moto kana na lo bake peut-être amba no liboso okuteli na émission ma media nitu oke na YouTube obeti Eliane Nitu TV okutana na chaîne YouTube nanga ou comment tu peux s'abonner ce qu'on finit une fois là ça va commencer à s'abonner finit pour la deuxième fois pour aux aura bonne notification sur la chaîne nini na tie émission pour ça nini ou rater ben ça va média ni tout est au canal là que Dieu vous bénisse, God bless you, mon barek
Natanza mkalisa kuna nzamba ni beshene bana betu bonsoir bye.